ngai mbala ya mibale na kei na 25 tosala nanu tout de contrôle puisque na minute oyo il faut totambola moto akofiotola azali eza bongo te à l'époque kutu tozali kotambola bongo na pouvoir nana ofiotola na minute oyo faci beton azali kosala mosala auti Ghana basere alebi te faci il faut ya tosambela namoni Nzambe nda alobaka ke okozala président il faut ya nasambela nakomisa Nzambe totombola Nzambe puisque alobi ayebisaka ngai kutu ozalaka nanu na pouvoir te lokolo okomi président il faut to rendre grâce na Dieu mabe bato ya réseaux sociaux bakomi kokoma akendaki boyiboyi bino boza banganga bosambelaka te Faci aza ya Nzambe yango bazokama balebio deni Faci un président wazofukama mpona Nzambe na ye ezaka Faci betele Faci maboko azongi lelo yango eloko ya liboso eza boye na mati lelo mpona koyebisa bino ke lobi il faut tous les combattants et les Congolais to soutenir marche ya gratuité ya enseignement lobi yo yakawa okei malembe tokei malembe ti na triomphal soki yo yete wawa nayebaka bino ndenge naza boye nayebi bino ata boza million nayebi bino nyonso ndenge Faci ayebi bakongole nyonso puisque à l'époque bato bazali kokanisa balebi te Faci aza wapi mais yoyo moni cortège eleki lelo na bapremidi awa ba 13h awa kozalaki te omoni yango te mama na cortège tika nini bongo yo fiotola okwanza Faci alakisi alangwisi baprésident nyonso du monde bazolela Faci lokola akomi chichi ya communauté internationale bazoloba président eboye tokozoye wapi yango balobi te yo yakopesaka biso baide Faci aza savant na politique yango bato tu bazoloba mayelo abombaki wapi Faci alobi te kaka boro na bino boro bosala toza na bino lelo bakomi kotuna papa lobi na palais de nani na palais du peuple mama na makofi Janine Mabunda si parole alobi te to mettre commission oyo kotravailler mbala moko bandeko ya MRC te ya G7 bandeko ya Christophe Lutundula balemasa simelanga veste simelanga ve trop c'est trop lelo ki député zolungwa basaka na boye bato ya MRC oyo bazalaki bavotaki nani mwana mwaso nani Christelle alebi te masayaka babetani makofi ezali humiliation un député na palais du peuple makofi eza scandaleux comment yo bozali député place oyo bozolobela population bozali koédike olongoli veste makofi etoki nano mona te alemasa yo moni mama Janine tika na bunda simba ye kuna pe la polisi akotaka te
balebite vie tika bango nana babeta tika bango kono ba petro tika babunda nyonso wana ezali nini bato ya lokoso ya mbongo bazoluka occasion nini oyo bakokotela puisque facha lotandaka loboko moto ayoka azalaka te lelo bakomi kolobo tozosenga totravaille ya type wana akomi koloba tini quand même toza famille biso tosala dialogue ya nani 18 mois ya lamuka FCC na cash ya lamuka kende kosala na bakoko na biso toboyi dialogue ngonga ya dialogue eseleka deja ka manda toza nango eza ya 7 ans yango bazoluka partout les moyens ya connuire image ya RDC mais nzambe azoconfondre bango tina assemblée nationale po baloba te baba bato oyo ozoloba tovote bato aboyi baza yango mwana mwasi wana bayebisi boyi bato ya FCC balobi o tipo wana nani oyo nani Christophe Letondola balobi te bamanipule bato ya FCC nde balingi ngai te tala kongo oyo tolingi kimia lokola facha azali moto ya kimia asengi kongole nyonso azala memora oyo akotosa makambo ya fachi te akomasa pare d'abord lobi bakondane monsieur bailobi boye lisanga bunganga azomerite akende bo dossier ya Willy Bakonga Willy nani Doli ba problème Doli nani ba problème akendaki na recours obasenga balibere ye président ya cour oyo cour militaire a rejeté yango en bloc alobi jamais type oyo aza assassin lokola bomi kombo na ye boloko yango zoyoka nani badéputé provinciaux jamais bakosigné avant balongola immunité il faut justice condamner d'abord tango justice ekokondane ye bango mpe baye basi ye balobi te masa bala moko makala tolobi dossier de doli makambo doli nani makambo doli bakangi ye puisque Mbemba Jean-Pierre bakondana ye à l'époque 10 ans ya provisoire ekenda Mbemba asala 10 ans lelo oyo type oyo bazobenga dolima mutu na ye garde na ye abomi docteur ye nda koexplike garde na ye azalaki na masasi boni azwi autorisation epa yango balobi dossier ekokende na basivilité basoda bazwi dossier bamagistrat mpe ya basoda na esprit ya kisoda azosambisa azoraisonne bembe ya docteur puisque corps ya docteur nano bakondi te bayeba liwe euti na minute oyo balobi bakotika dossier na ye te oyo to akoya na dossier balongola doli makambo akozala osare alime yango tozebisa bandeko nyonso soki oza ndeko ya FCC yeba langage na yo biso à l'époque tolobaka totravaille na bino bosalaka nini mais biso tolakisi bino bolingo bomona bolingo ya biso lokola bazoba te oyo akolinga kosakanaka na komba faci akoyoka nini
toko zuaye toko kamulaye ande dossier ezali ya ordonnance ya président ya bamandataire oyo faci anome lokola balingi kosalela yango te faci azopesa ultimatum oyo akolinga koexécute yango te akozala ozare alimedia faci atei abengi Kabila Kabange kende yebisa bapeti na yo bazonga na nzela ngai faci nazalaka biku rouge soki na signe libela yango bandeko bakomi o ndenge toza boye moko oyo bakongole o Félix azokoka te o azosala te o boyiboyi noko na yo asala oyo akendaki libanda bamindele batuni ye yo ozoloba crise eza na mboka lakisa biso province oyo eza na crise ote ozomona te tokoka te soka nde kalkile na ye naye bato FCC ezalaki ndenge moko kalikili na ye ezali koambrie pouvoir ya faci ntango faci atimbeli alobi te tikela fayulu marche balabala marche ofe balabala ms bobenga bato ko lobi lende bakoyeba ke base ezalaka bakoyeba nini tobima ebele tosala démonstration bakongolais basentir monde entier basentir ke population baza d'accord mpona gratuité ya enseignement kokende na makambo ebele te tosoutenir président de la république botika badivergence tosoutenir président na biso puisque mboka oyo eloko ebumi mboka eza motema mabe kindoki na division oyo aza ekolo songolo oyo aza songolo pakala tosangana po totengoko na biso tobanda kotinda faya idps viva oyo tu azotelema na mboka oyo azala nord azala sud na este ya ouest bon attendez merci Posa a mesa. Tá bom.